Pasi pe mawa mokili mawa te kande tolobaka bandeko nanga vanité de vanité tout est vanité na se ya moi na se ya mokili oyo toza na biso ba pèlerin toza na biso baleki nzela e mata ekita toza ba pèlerin ata soki lelo oyo zwi lelo oyo sali ba voyage ndenge na ndenge eloko ya kotiaka na mutu eza kake non toza je m'excuse na biso baleki nzela. Vanité de vanité, tout est vanité, ya pas si pe mawa, eye kokwea, surtout et encore na groupe na biso ya maison mère oto yebi biso nyonso maison mère ya Wera Son yende azalaka mokonzi kuna ya maison mère bandeko nanga toyaki kolala kolamukaka boye na basango ya pasi toyaki kolala kolamukaka boye na sango ya mawa concernant groupe na biso ya maison mère. Ebele ya bato bakoya komituna mama Ines eza nini, dossier eza ndenge nini, ebandaki pe ndenge nini, ekitaki pe ndenge nini. Ebele ya bato na bandi bayebi musicien na biso na kombo ya Diego abandaki bongo ko anime na groupe na biso ya Wera Son o biso moko toyebaka tobengaka mingi le roi de la forêt nde bisika papa na biso Diego abandaki koyemba abandaki pe ko anime eyaki kosala ke lobi wana na pokwa sango eyaki kokota ke papa Diego azali lisusu na biso te papa Diego atiki biso papa Diego asali nini akufi. En tout cas, eza sango moko ya pasi, eza sango moko ya mawa, eza sango moko ya kolelisa. Lelo tomeka kika nde boyebi, komeka kosolola na bana na ye, komeka kosolola na mwasi na ye. En tout cas, de leur côté pe baye na ba révélation ya makasi, baye kopesa pe ba information ya makasi bandeko nanga ona kolinga penza ko partager yango na bandeko mosusu o balandaka penza mama Ines NM officiel. Pona yebi ke ebela bato bazozela bayeba papa na biso Diego akufaki nini esalamaki ndenge nini pourquoi ba dossier kande boyebi ezalaka nango ebele matin midi soir. Alors de mon côté na mekaki par tous les moyens pona koyela bino penza ba raison nini esalaki ke papa na biso Diego aya kotika biso na mokolo ya lobi. Ezo sala pasi ya makasi. Je suis sûre et certaine que la plupart abato ba se rappela na concert oyo Wera Son il fallait akende kobeta na Zénith, mais malheureusement concert wana etikala kosalema te, c'était en 2022 etikala kosalema te. Alors eza concert moko selon ba explication selon bandeko pe mwasi ya mwana ya papa na biso Diego aye kopesa ba explication na ye ke non yango wana ebelisaki ye mais ba makambo pe mosusu mwana na ya sali ba révélation pe mwasi na ya sali ba révélation. En tout cas na oti yango kaka na mopanzi nanga awa na kolinga penza bolandango na bukebi nyonso. S'il vous plaît bato sika nyonso o bokoti sika na chaîne na biso ya Ines NM officiel, veuillez aussi vous abonner massivement ngana linga so bokota bo sabonaka ekosala penza malamu mingi na otiela bino video après spot na biso bokolo ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu toyebi biso nyonso pona bolingo evanda pona libala evanda esengelaka toujours papa azala makasi mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazoniokwama makasi na oyo etali makambo ya posa ozalaka na posa te papa makasi nyonso ezosilaka benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso oza na ba bouton oza na ba tache oza na ba tampon en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga kuna ba masolo ba produit ya kitoko ba produit ya kilikili ba produit oyo eza penza efficace eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezosalema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois yo
tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te totindaka na biso ba produit partout dans le monde ezala oyo ya kozala makasi na mbetu ezala oyo etali makambo ya poso totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Diego abelaki balinga bakende Zénith mo merci babengi biso brusquement que Diego akufi mais quand peut expliquer biso qu'est-ce qui se passe abelaki ou bien ezani parce que toki maman sangomba moko ya liwa Diego abelaki balinga bakende Zénith mo balinga bakende beta na wera mais bakendaka te ezala makambo bekama makambo mobulu ezalaka wana akendaka te après Zénith wana ekosala lokola souci wana ebandaki akomi lokola perte ya mémoire makambo te depuis 2022 Zénith mobebeta okomela perte ya mémoire donc abeli depuis 2022 depuis 2022 babeli aume vanda maladi président wera atindi mongo na bato na poto na barelaction na ye batinda mpe mongo temekokota ne Saint Joseph batali ye babe eloko eza te tobimi wera atindi sudeze mbongo kako mtaki kotika tokoti na papi kako tokokota na cinquantenaire wana mpe tobimisi ye baberte baye bamona maladi te nde président Nisele yo aye kotinda susu mbongo bakoti na hôpital mobe na Gombe osusu bamonaka maladi te nde sikoyo baye kokende na ye na église makolo ezovimba libumu ezovimba kaka libumu ezovimba makolo ezovimba lobi mpe azalaki na ye bien lelo mpe na ntongo tocomprendre te ba 12 awa de bakufi mama ntango voyage wana ezalaki anile estce ozwaki ntango kosolane o explike pourquoi akendaki te bayebisaki ye nini mutu nyonso akenda te meme ye mo président wera akenda ye te ye moko wera akendaki te bakombate mutu bapeshai bango bakendaki te sikoyo apartir wana susi maladi wana ebanda ebongo maladi ebanda ye nde bongo continue nde makolo ebanda kovimba bimozovimba bozwaki ata tante yo okende te ya bokoko bon ezalaki cirrhose de foie président wera akotisi ye hôpital na ba troisième fois wana liboso batokota na Saint Joseph wana atane bien cirrhose de foie donc tienda akufi boto baki akufi kana ngo bon toyebi te soki maladi ya butu sope nini tozoyeba te combien de temps déjà bandaka 2022 wana bandaka 2022 azongi bien donc tozoyeba te soki nini koyebi biso mais toyoki babi akufi na 10 akufi na église babimaki l'église babimaki l'église akufi na l'église akufi na église nde yo ozalaki na ndako babengi yo bapesi yo sango bie ozalaki na ye kuna na église ngai nazalaki kuna lobi lelo nala prépare nalamba mpona kende otikela ye namona babengi ngai ke akufi yaki efuta ye akufi voilà bakono kolanda biso okomprendre ke toza na mwasi na ye o mare nde toomeka mpe kosola na ye touti moke ya mabanga babengi biso nouvelle voilà tozwa image babengi biso bapesi biso nouvelle ke akufi autaki église nde omoni toyeli na maoke ya mabanga toza na mama aza awa siko message nini okolanse pa bato oyo bazolanda watake bamusicien comme bacollègue na ye ya maison mare retour bacollègue de maison mare ngai yebi ke héritier yo pire Diego na maison mare ezalaki yo miel boya bolela ndeko camarade na bino surtout héritier naosenga héritier yakolela Diego wana camarade na oda bobandi na lelo te yakolela président kotika biso boye te
kota mabe na été abwakela depuis le roi de la forêt 2027 âge à moi na ngai liboso âge oyo wera sena maison 2007 OK aumeli aume na maison mère président mama toyebi ke ezosala vraiment mpasi koyoka vraiment sango oyo ya Diego ndenge akufi mais bato bazobake banégligeaka ye bawanda esuki okipe est-ce que c'est vrai? oui banégligeaki ye banéglige wera na Diego taka akufi na église ese Diego mutu akufa na église Diego abimisi mboka oyo 18 ans ase makambo minene naosenga mpe na tata Adolphe Dominguez wana aza peti na yo mutu opesa ye kombo Diego kombo ne papi yo mutu opesa ye fondation ya tonia eza yo. D'accord, merci beaucoup m'abonner pour comprendre. Bonjour maman. On s'est présenté pour nous biso toza bandeko ya Diego tozalaka na quartier lelo ambassadeur akei pasi esa na chombo tozali na palin babengi biso ya kawada ye yango moni toyeti morgue ti tozali te kozala église mpo lobi tozalaki na ye lobi tozalaki ne na kapela likolo boye tozalaki na ye lelo nde toyoyoka ba 12 heures deja ekosala yango moni esali ka pasi ebele vraiment mpo tozalaki ne tante nyonso tovaa na ye azoyemba na miso na biso mpo biso mpe tozala bamisia me tokimaka na biso bamambo wana ya Diego ayembi vraiment bavokale ebele ya bien banda na Adolphe Saske chou était pendant la fête basali makita baboma Domingezio batuni Diego aye de le côté avi passe la passe ve akoma vraiment dépassé na mama na ye oyo eza ye mwana kati ya motema mpo bando yebisa motutea vya ya bwavani na bino boseka aomomela na ye me ezalaki kaka bamama na ye ya motema biso donc ça dit que azalaki na makambo ezalaki personnel oyo ekomise na baeta oyo mo ayeba oyo bino boyebaki te biso toyebaki yango te ata bovani ne boabeta lisolo wana te boseka na ye osala nyonso oyo alingi wana ti bopanzani kaka Diego malade ne nanga kosi ngai Diego kosi kapuna nini Diego kosi kapuna nini Diego na ngai kei yakao animateur oh Diego okei wapi otiki ngai Diego kei wapi otiki ngai na nani Diego tiki ngai na nani Diego tiki ngai na nani mama na ngai iwanda ezalaka boye Diego nazosola na ye na minute Diego atiki ngai yakao pardon akakobosana mama te akakobosana mama te yakao alinga bikoti Voilà, nabandi ebela bato biso nyonso touti kolanda mwa explication video ya liboso ezalaki moko mwasi na ye ayaki kopesa ba explication nyonso concernant liwa ya mobali na ye kande toyebi biso nyonso kokufa ya mobali ezalaka toujours eloko moko oyo esalaka bato ebele pasi pe mawa ezalaka toujours eloko oyo elelisaka surtout et encore bato ebele kokufa ya Diego elelisi na Werason lui-même elelisi bato ebele famille mobimba baleli na ndenge moko ya kosakana te ezosalaka pasi na se ya mokili la famille oyo ezaka rappel na batu nyonso toyebaka keno na se ya mokili oyo toza na biso baleki nzela na se ya mokili oyo akwa bon ya kosalela mutu mabe akwa bon ya kolinga koya koboma mutu soki oyebi ke eza na batu oyo balalaki bien mais na ntongo bazolamuka te batu mosusu balalaki bien balamuki pe bien ake na nzela boya kwei donc eza ba réalité moko ekomelaka biso alors c'est vraiment et encore important biso batu tozalaka na mwa ba comportement wana ya koyeba ke
ndenge naza boye nasalela nga moninga mabe te mpo liwa ekoki kotoke na ndako na nga soki eye kotoke nakosukela wapi. En tout cas basincere condoléance na ye moko le roi de la forêt Werason ka nde toyebi biso nyonso nzamba lola apesa yo makasi Werason, nzamba lola azala elongo na groupe mobimba ya maison mère. Toyebi ke ce n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, nzambe oyo apesaka bomoi, nzambe oyo azwaka milimo ya bato, en tout cas apesa bino makasi ya ndenge moko ya malamu pe ya ndenge moko ya kitoko vraiment. Ya sika eye ya kitoko eye Glade Beauty ayeli bino masolo ya kitoko, masolo ya poso, masolo ya beauté, masolo ya mbetu. Tango tobeta deja lisolo ya mbetu, toyebi biso nyonso pona bolingo evanda, pona libala evanda, esengelaka toujours papa azala makasi, mama azala na baposa. Sikoyo na Glade Beauty masolo ya kitoko ya baposa ezali pona bandeko mosusu oyo bazonyokwama makasi na oyo etali makambo ya posa. Ozalaka na posa te, papa makasi nyonso ezosilaka, benga Glade Beauty bisika masolo ya kitoko evandi. Pona oyo etali makambo ya poso, oza na ba bouton, oza na ba tache, oza na ba tampon, en tout cas benga Glade Beauty bandeko nanga. Kuna ba masolo ba produit ya kitoko, ba produit ya kilikili, ba produit o eza penza efficace, eza kaka na Glade Beauty. Ba formation pe ya makasi pona bandeko na biso oyo balingaka koyekola kosala na musala ya oyo etali beauté ezo salema na salon ya Glade Beauty la famille kuna na Londres. Pona bandeko na biso mosusu oyo bakolinga koyekola ozalaka na Paris plus précisément esalamaka une fois na mois. Yo tia kaka rendez-vous na yo na numéro oyo ezolekaka na babande d'écran na bino bokozala en contact na Glade Beauty. Pona bandeko mosusu o baza mosika pona kozwa produit na biso bomi tungisa te, totindaka na biso ba produit partout dans le monde. Ezala oyo ya kozala makasi na mbetu, ezala oyo etali makambo ya poso, totindaka na biso bino bokomela biso kaka na ba numero na biso kaka ndenge esengeli. Ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi, Gersh biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka ne batekaka kalite. Chez Gershom biashara c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, oza na besoin ya mutuka, oza na besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos. Gersh biashara c'est la qualité. Gersh biashara bisika masolo ya kitoko.